mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Belle na biso ya kin avant to boaka yango à part na makamba crise économique pour to boaka yango to sambela nzambe mbula ebeta pour to profiter pour se débarrasser na ba fulu na biso ya bandako. L'État a part nae, population paix, a part nae. La belle, mais qui ne commande déjà la poubelle. L'État a part nae, population paix, a part nae. Comment que ça la déchets nae pour comprendre déjà déchets au bois qui na foule soit na liboso ya ndako nayo en attendant de la montapousse ba maladie ni bo créer na ba via bateau. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours vos amis. Très chers internautes de la www.lesnazarientv.com, si tu es un invité, Salissa, c'est que les fibres optiques. Et puis si nous avons parlé, si nous avons besoin aux États-Unis, en Europe, pourquoi pas en Genève, en Suisse. Topesi bambo théâtre na Congo na Équateur awa to na RDC précisément na Kinshasa ici comme ici c'est mboka et fandara to sepeli na bino ndenge botika la scotché branché na les Nazariens chaîne oyo et puis ça rabino mo actualité à vrai babilo ka boende bolingaka na masolo ya mboka lelo masolo ya mboka oyo za bongo présenté na humble serviteur na bino Justin Kwangindu journaliste amateur avec des questions très pertinentes. Lelo na kata rubrique na masolo ya mboka tokolobela masolo ya ba poubelle tokobeta lisolo ya poubelle na ville ya Kinshasa ekomi ko provoquer ba maladie mosusu en dehors ya ba malaria na ba typhoïde. Or avant na kala to banda ko boule ba maladie na biso ezalaki via badendo ba poso ba evida to comprendre que ça nango grâce à ba poubelle ba service approprié ou s'occuper na makambo ba poubelle na Kinshasa on dirait voyageur on dirait kimi makambo le 19 tozo ba pena souté ba poubelle ekomika ndengwana bata ba pusu ba kongola na ba quartier baya batondisaka na ba makadam biloko mo ya ndengwana mais avant de meka ko marteler sur ce sujet na biso ya lelo nous allons prendre un élément à côté de la régie sur la régie avec moi et puis nous allons se retrouver tout juste après. Bato basusuki na sina komi sedi
mokongo na ngai bato basutuki ngai nakomi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu J'espère que l'image est sali plaisir on a battu nyonso baza scotché na internet na bango pour balanda masolo ya mboka. En tout cas merci ndenge bopona biso botikala ba partenaire officiel ya site oyo neka tolobaki masolo ya ba poubelle ezo sala mawana ville ya Kinshasa tokosolola nde tomesana osolola mais tosolola ki pe avant na batu pona nini ba poubelle oyo batebele balobi ba tâche eza partager l'état za na part na ye population pe aza na part na ye totala mingi na kota population tomonaki ke ba fulu ya bandako ba poubelle ya katsa bandako wana toyebite soki l'état pe a se rendre compte ya makambo wana po tomonaki na ba makadam ba bisiko ba gombe ba ville po biso tovana mingi bakota ba kimbantseke kisensu mais na ba ville tomonaki batsaki mo ba poubelle moko boye approprié ya kitoko makasi koleka oyo ezo permettre pena moto ayoka soni te mpona obwaka sachet mais na biso na baquartier na bapale on dirait l'état alandela yango mpenza te bapoubele na biso ya kini avant tobwaka yango apart na makambo ya crise économique mpo tobwaka yango tosambelaka nzambe mbula ebeta mpo toprofite kose débarrasse na bafulu na biso ya bandako. J'espère que bato basalaka bongo bayebi déjà bandi osepela mpona ndi otouche mwa bato mwa trop. Avant nana mekolobela bafulu ya bandako toza na ba maison commerciale oyo l'état futsaka bango ba taxe à l'état matuna bango te bose débarrassaka na ba masuba na bino ndenge nini bato ebele ya ba maison commerciale basubaka na ba chasser babwaka yango peka na ba terrasse na ba caniveau wana bato ebele bazalaka na ba maison commerciale basalaka ba déchets na bango comment ko sala déchets na yo bo comprendre déjà déchets obwaki na fulu soit na liboso ya ndako na yo en attendant la moutapousse ba maladie nini bo créer na ba via bato on dira pas ba malaria na ba maladie mususu wana ba maladie mususu ko ya po lelo na Kinshasa légèreté et comme mingi légèreté pardon et comme tellement trop au moins mutu musu na maison na ye asubi na chasser olia bwa kata musu libanda po na loba makambo na monaka ola bwa kata musu libanda au moins na bosani lobi asangisi 2 3 et comme 4 chassés déjà yé mon copain na kata maison ko provoquer les ba maladie déjà et on ba maison musu eza au côté na maison boyo yé mo ko gina solo mo ko boyo ko seloka o ba ni ania ou ba bilo mo ni mona mais mo wa ebi donc eza makambo ezo sala passe mingi na ville à Kinshasa en tout cas au pena poto baga changement de mentalité et ça la moi kitoko bafulu ya kini tozo ko kapena ko se débarrasser na ngote ndenge esengeli entre autres bato balobi bampiaka babilo moka ndingwana et puis bafulu ngo komaka na système mutu na mwa cantine na ye abomisaka ba déchets na ye soka silisi à se débarrasser na onka na terrasse soka sisi à se débarrasser na onka na terrasse pour batu pe ya ba puso ya quartier ba na ba prix na bango soka ebiso 1500 kaka donc vous comprenez déjà ba $1 point soka ebiso ka prix wana yango tam sope soko limoka kola boyo mona ebiso te simba te tikala na fulu na yo déjà ba fulu wana salite soka zimai ezo provoquer déjà bangungi ba makambe belé na kata lupango donc malaria to bani na déjà na kata lupango ezo sa kitoko mingi te l'état na biso bata ba service à ba hygiène bata ba service à santé et tout les boyaka na ba mapango na biso po botala ka ba makambo botala kana to ebite so bolobela rapé ba fulu wana moko boye faut bo expliquer ka biso pe que non fulu boye il faut boye faut to kena na ba norme moko boye makambo ba fulu pe faut bo orienter biso pe e kena na mo ba norme moko boye po eza partie moko pe za très capital pona vie santé ya peuple congolais donc tozo bela ba maladie yo tozo kosela ba esprit mabe tozo kena biso na ba gauche droite or eza vie ya ba salité que j'espère ndeka to solo la en tout cas makambo ba fulu oyo ezo sala pasi mingi na mboka na biso na Kinshasa ba service oyo soki para na makambo ba moustiquaire imprégné et tout to ebite ezalaka pena nini aboko mo sangisa ba musicien na ba comédien
pour basala la promotion ya moustiquaire. Quand même tokoki koloba pona kokima ngungi malaria tokofinika moustiquaire. Bo pona kokima malade eyaka na zolo na nzela ya solo ya fulu tokofinika nini? Eza pena mawa mingi. Leka tozoloba ezosala pena pasi makambo bafulu oyo pona kokima malaria ndeka bomosala biso lelo ba promotion ya ba moustiquaire imprégné. Bokoma ko sensibiliser ba musiciens, ba comédiens pour basala ba musique pona to se protéger contre le malaria et tout. Ngabu na komo kama na ba mission balobaki bon baza ba mission chrétien basangana na ba païenté bomo sangana ka pona promotion ya moustiquaire to ebi pété wana zo eza makamba bible to eza makamba nzambe kaka to ebi té. Ezo sala pasi mingi. Ba moustiquaire ngo pe boteke la biso eza na mona durabilité malonga te. 2-3 jours au monde pasuki nango. Donc eza na oka ndetika molo ko moko boye collaborer pena bangungi. Bobolo kaka mo moyen moko bobo mabiso bien. Or bokoye ko sala biso pe promotion ya ndenge nini mamo koye ko entretenir ndako na yo contre ba salité pona okima malaria bilo mo wandingwana. Ba fulu ya bandako eza na banorme te. Mutu na mutu donc azotsa ba salité na ndenge ya lingi et puis azobomba ngota moko mulai awa na kini to ana ba bébé oyo balatsa ba ngo ba biloko oyo babengaka eza lokwa ba kushi boye na bosani kombo ba kushi ya ba maman bolatsa ka bana ba pampers okozwa salité ya mwana na yo kangisi ni ngwana oketsa na fulu eza kitoko mingi te boluka ka moyen moko boye eza ba salité moko boye soit ekendaka na nzela ya toilette po eza hygiénique ekenda na nzela ya toilette. Mais beaucoup de gens na poubelle, ba poso ba kwanga, ba mito ba Thomson ba fufu, na ba pampex nyo surtout eza na ba salité ya bana, botika na full. Ezo sala kitoko te. L'état na biso sala pe moins fort. Hôtel la biso ba maramboyo, ndeka bande kokota na bandako pona kozwa identité bana to éviter so ezalaika pona koluka pe moi ko faufiler na ba élection, nde bozwa ba komo na biso na yedi bato e barate. Bosala la paix moins fort beaucoup tara na ba palais botala ba salité lelo ninge comme causer ba malaria na peuple congolais. Or ceux qui posent solution à ba fulu tozana posa moustiquaire te. Ceux qui posent solution à ba poubelle ya Kinshasa lelo tozana posa ya ba moustiquaire imprégné te. Donc tolingi pe ville na biso ekomaka nde bolobaka ville moko propre biloko moko ningwana et osala kitoko mingi. Ba toilette ya kini eza respecté te. Déjà ce côté na porte ndeti babiso ba toilette eza na système so lingo kota ka boba komi déjà boka mai. Donc ça dit déjà beaucoup de choses. Pour toilette eza na ba norme muto komelo no boka mai ndeni. Donc bilo mo wande ngwana. Service approprié pour na makambo ya hygiène bo jouer rôle na bino na mboka. Bozawa na kaka te pour na kaka titre ya musala ozolia na oka mbongo mais musala en question o sala na ngote. Et ça la passe mingi ndeka balobaki batache eza partager l'état pe azana part nae ba poubelle na ba macadam na ba prince ba poubelle boutique la biso wana et comment na oka moi magasinage moko boya bata ba pusu ba e ba boati bata lopango pe ba e ba encaisser bata lopango pe ba e ba encaisser. J'espère que tout ça là bino mo ba reportage bomo na pe ba fula ngenge toni na ba mapango bomona ya prince bomona. Mais tous en ont ba image au botala ba foule en haut et puis nous allons se retrouver tout juste après. Masolo ya mboka. On va ajuster le montage.
aswa nene na nini na générique asala ba générique moko boye asala ba générique moko sinon kombo ebima ya eboso ata malobe koti ma face. Moi, je vais camoufler mon animateur pour comprendre que nous filmons. Merci nayebi ke ba image sali bino mwa wa bisika boza bato bwaka na bapoto ba entre parenthèses o bolinga mboka na bino mingi le boyaka na bamboka ngo le bomona ba makambo esala bino neni donc eza makambo fo lobela ngo petro po le bolo ba kin label bon nayebi penate soki mo wani exista kaka label mais qui ne comment ngo déjà la poubelle pona ba biloko boye ba caniveau ba belge batike la biso et tondanga nango déjà fini kama déjà na zéro na salité o pe l'état sali awa to éviter soki bo sala ki onka na bulto bo ba salité na kati ba magasinage botela biso pona ko boaka ba salité ngo kolongwa te salité ko mobimisa milinga surtout ba ya makadam la bozoleka na mutuka wana mona solo ekangami bino atabo matisi ba vitre mais ezo pénétrer kaka Kinshasa to négligeaka na makambo bakoki ko négliger te voisin zo préparer na ye solo koteli ba voisin mutu moko tazoloba o to ke funda te to bomaka moto moni na quartier te eza normal te mutu akoki ko bela kufi donc eza ba biloko moko bo l'état na biso il faut aider pe biso toza quand même peuple oyo eza pe na bakonzi nango lorsqu'il y a un ça ne va pas biso photo ya vers bino nde na oloba boye etant que mwana pe ya mboka il faut boye daka pe biso ba poubelle oyo ekomosala pasi makasi to bwaka ka biloko par-ci par-là même ate siko moni ke balobi ko bwaka eloko ate congolais abwaka kaka la nouvelle citoyenneté ngo bolakisaka na chaîne ya munene ya mboka to ebite siko ya la ka boye il faut botsa ba norme appropriée discipline esengeli na mboka etambola bien mokonza mboka ozawana pona ko coordonner batu na oyo tia gouverneur la ville ozawana pona ko sala musala oyo esengeli
mboka oyo l'éjecté eza mingi makambo bafulu n'en parle pas ekomi kolekana bana bazobela ba malaria du jour au jour bato ba pharmacie mikolo bazoteka fort déjà partir à 5h tina 0h bazoteka kaka puis kisi musutu ezaka ya malaria batifoïde babilo morani ngwana en tout cas l'état na biso otsa biso maboko tozo regretter mingi bafulu oyo ezalaka na ba mapango il faut service ya contrôle et contrôle ka bafulu wana babwaka kito babwaka kite puis bafulu ngo si s'agit ba se débarrasser nango après combien de jours ezo sala ba une semaine ezo sala ba 2 semaines et comme ko déranger et comme ko lekana makasi poubelle oyo batela biso na ba makadam wana na invité so esali déjà une année soko tamoli na ba bandal o tamoli na ba commune ndeka bomona na ba bilili wana ekomi koumila ezobwaka mate batu bazoloba leta olali ote kutere na matoi toneni eza biloko eza kitoko mingi te en tout cas tosengi na baautorité ya mboka toyebi ke le 19 eza ta de la fin te le 19 eza kibwisampi pate le 19 eza mikolo lokola bale premier bale 2 bale 3 ekoleka mais toza na posa ate koleka bozola biso ba solution ya ba poubelle oyo ezo causer biso ba maladie ya ndenge na ndenge ezo sala kitoko te. Nous allons souffler un peu avec cet élément et puis nous allons se retrouver tout juste après. Masolo ya mboka. Après 3 ans d'existence, les Nazariens TV, autrement dit LN TV Bilengia Bonzambe Bisike Fandaka, vous propose encore une fois na Bilengia Leloyo Masolo ya mboka. Dans l'ensemble Bokolanda yango mingi, pas avec moi, mais avec votre frère. Humble serviteur en abino, Justin Kwangin, l'image en profil. Masolo ya mboka, rubrique bakisami na kati ya www.lenazarientv.com. Eza pona ko informer, ko réinformer, ko divertir bino. Lokola mo mesano neto mesana, ndenge pe bino, bozwa biso. Lokola ba partenaire officiel, bato bandima ko vanda ka libosa ba ordinateur, na ba internet, na bango, po balanda les Nazariens. Rubrique oyo eye, pona ko pesa ba information à sport, kolobela musique, kolobela théâtre, kolobela cinéma, kolobela culture et art, social, peignon so et mémarane éducation. Lenazarientv.com. LNTV cette fois-ci, c'est le savoir-faire. Masolo ya mboka. Donc j'espère que l'image est sali bien, n'a pas parlé bisika bozwami en tout cas. Pour bien commenter, bolo bao esengeli Kinshasa to RDC ezamboka na biso ezo sala pasi mingi. Bakonzo bautaka na étranger la bayaka na RDC botorita mboka na biso vike baka na mwa maele bayebi nzela balekisaka bango mpo bamona salite te na ville ya Kinshasa. Oh so bandi kotambusa bango pena na ba prince musu ya musu boyoka mawabino moko. Donc eza kitoko te jusqu'à quand makambo yo ya korumelaka ko réserver ka ba poubelle na ba palais ko continuaka. Jusqu'à quand l'État a kobeta loboko na mesa azwa décision pour na ba poubelle oyo yemoko a créer na ba makadam na prince. Est-ce que to banda ko continuer kaka boye? Est-ce que ba maison commerciale comment muto ko kozwa maison sans pour autant se rendre compte na kosuba wapi na kosala zongo nanga wapi? Boma kosala ngoka na bakatsa ba maison na bino bozobwaka na kati. So peut-être tokyo ba na éviter so na benga ngo abomination so terminer to ko benga ngo e sala kitoko te siko lukaka mongo ozo sala ba salité na yo po bwaka ka na terrasse ba faux septique belé ba koma na ba système ko tsaka ba chona ba ona terrasse ba zela ka mbule beta or yana ba mapa muso ezaka na sema kasi pandake miso ya likolo omona ba mai wana zo kotela baninga ta muso na bandaku ezo sala kitoko te ezo créer ba maladie ya ndenge na ndenge. L'État na biso en tout cas aide biso toza ba peuple na bino biso pe toponaka bino topona bino po bo aide biso pe d'autre part to ko aide pe bino. L'État za na part na e population pas za na part na e en tout cas ba mama bino nde boso ki par na ba mapangu pota la propriété boye ba pe ko tsa propriété yango
osali ba makambo nini ba pampex bana na bino wana boye bandeni bo célébrer nango okobomba ngo na poubelle 3-4 jours ezosala kitoko te ezocréer ba maladie. En tout cas numéro na biso eza affiché au bas de votre écran, bo benga biso bo commenter pour une émission bo pesa ba action ba réaction na bino et ça la bien na pesi mbote na humble servante de l'Éternel la sœur Tiffany Mokwa yene mukolo masolo so bo mona ngane longia numérique ezala rapo yende alingaki pe nazala poto mekempe ko solo la lisolo ya ba fulu na kini ezo sala pasi pe mawa. J'espère que bomoni babilili yo pe tant que congolais na pays étranger raisonner nini okoyi ko sala pona mboka na yo. La boyaka bomona ba salité. La bogena na mboka ba pa ya propriété bomona kuna elobela bino nini et tant que ba patriote mboka. Tout le monde a parisien belé bouta rapé poto boy excusez ngana loba. Bouta rapoto boya ba sala ba production pour la banzonzi nga ba théâtre et tout. Mais on peut makamba ba poubelle za initiative. Boko ya mo ba poubelle moko bobotela ka bato na mapangu boteka rango ata. Na cadre cas ya développement mboka et ça la bien. Humble serviteur Nabino Justin Kwangi, nos journalistes amateurs avec des questions très pertinentes. Quant à moi, je vous dis merci. Tout mon ami. Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana ke